qui cherche pour la boue Joe Mastia. Ngamo sel bosu na boue musicien. Yo ka boue Joe Mas. Pas boue Joe Mastia bosu na bana na ba lettre wati. Atini la. Che, na mona ipeka. Na house na bana na ba lettre ko bondela na kena ngwa. Na tanga kuta tango tena na tina lete bona kena ba lettre ne wapi. Kasoza zimi lete ya. Zimi ngamo ngamo no bokola zimi na ngabo ngana posa soma ya Joe Mas pour bokola zimi nanga. Nto lela Joe Mas bon. Wala bilobela mpesa. Bongo na ni garçon d'Alexis Baza. A comme Jola na j'ai tout d'apoto kuna c'est moi kuna pesa tikala ka musicien wana boya ye bola. Est-ce que ngajo masa boya nga? Malade silite. Esili. Masolo ka ba musicien. Ba yemba bino. Oye ko luka makamu na kati ndako oyo. Malade sili mais ofandi oza bébé. Kolamba ozolamba te basani kene ko sukulango. Basani wana ngana ko simba yango te. Ndebe ko fandela ngana lokwa bino nde bakonzi. Papa na bino ndeke ne ko somba nga ko somba na mbongo e papa po abota ngai. Atele ko somba nga? Papa na bina somba ngai to abala kingai. Eka kuna madesu bokulia kutia ngana moto yo moko na ko lamba te. Beluka papa na bina ko zwila bino boy. Ngai te. Ala mena ngati te mama. Mama liti te boko fanda na nzala na bino lelo. Boko fanda bongo na nzala na bino. Ngako tuna saku. Bisa no chaka mbisa mai na congélateur passer mbisi te madesu na lobi. Mbisi te madesu. Mdelia kambisa papa na bino. Papa na bino ngali ngambisi. Abo lukeli ngama papa na bino ngazoso. Mama neti azaki kumela na congélateur ko beba mala mtoli yango suka yo osimbe. Quand stade na ko bondela yo sila ngai penza ile kwa ko bondela wale sila. Sasa tuna sila na yo te. Bando lukela ngama kam. Bando lukela kinga makam na ndako na longola yi. Mama na ndaka mwana liboso na soboto ko kala te. Bondela kwa bebe na ko bondela yo te. Mambo bitu to sayi. Eza kuna shamba ngama longola kyangu. Mère chef, atako tu dizena la guerrière va tomboka ka boyete. Ngamuka na mimi kama Juma so bende ngana Juma ziloko muka sasa sina boy na Juma sango. Ndi mo ngani tama? Boko ni ate? Zoba na biloko ka. Ça va bien. Moi papa était. Ça va? Ça va très bien papa. Papa il est venu. Chérie, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un peu pourquoi? Il y a un problème? Comment t'as mal à mettre la chambre? Vous savez. Quoi? Problème vous avez? Eh non, Oh. Maman dit Nicolas dit que c'est pas mon femme battu. Et toi, comment tu parles déjà très bien? Il y a comment bien t'es? Comment on loba? Bien t'es, moi bien t'es maman. Non mais alors bah qui? Ça va? Ça va très bien papa. Ah, mais il est comme là, mon ami. Hein? Maman elle va comme les Xena. La guerrière. Bon, dis-moi un peu, comment? Dis-moi va bien. Na aussi bien quand na simana on a qui traitement de l'essai qui. Tu connais pas maman na ba rendez-vous ne sur docteur to Kende. Et après ça va. Il est bien. Oui bien. Quand mutunde mo si makelele ube suna bando raisonner makamwana mutu ezo ça passe. Papa. Donc si vous ba na molai. Eh te papa, makambo tikala ko nginda na sima te. Donc ande ba levaka yaya na nande ba bandi ba kanga kana nde ba peta kai mutazaki otera ya makambo na molai. C'est pas vrai. Mutu calme nde wana. Biso to ndima ngote molai. Yemta tinda ba bandi ba peta yaya. Ba lever. Molai yango pe. Parce que tu nous sona yemta molai. Molai yango pe akoma nina li parti. Ayanga ba li parti. Isono. Fami zela papa avanda bongo. Te to kama avanda wa. Bon, ça va. On va en parler très prochainement. Siko yaya OPJ mama kenda ko yebisa OPJ te. Siko OPJ ngo abengisi ba yaya kuna. Yaya ko ba makambo ndenge zaki yaya alobi omula ya dakne na makambo ana te. Yo. Abombi molai. Nous toi yebo manyo sur le bon va servir quoi? Hein? On est normal. De toute façon, je vais m'occuper moi-même un petit peu. Bon, Gapinana. C'est quoi, vous avez une personne qui a changé, ok? Après, j'ai ami qui était. Mamie qui était. Oh, je me dis que c'est lui, nous avons une manette, on est ça. Bon, ça va. Je vais quand même annoncer. Bon, non, Yves Sabino, Gabin a changé. Mais on peut une information, c'est moi qui m'engage.
Hein? Je suis responsable de mes actes. J'ai décidé, mon petit bazar, la destinée de la deuxième femme. Bientôt, on va fixer. Les informations, les informations, les confirmation. Et c'est la carte, mon pays, ma copie. Et Yabani, pour que les gens mangent pas tout le monde, tout le monde a quartier. Ok, il y a un braza, par rendez-vous, la ville Yabani. Et Yabani, pourquoi ça a été pendant Sony, ok? Et on allait au Kosaban, à quel est-ce qu'on informe, non? Quelle information qu'on peut savoir? Sony, c'est pas la balle à mon pays, mais l'éducation, on peut faire la balle. Papa, mon pays, ma boye. Sony, mon responsable de la carte quartier, mon tour, on considère que les gars, papa, sur la quartier. Alors, ça va péter dans l'Engoana. On ne peut pas considérer la carte quartier, Sima na Sima. C'est une conférence, donc on est Moussala, on va dire, ngai na za lâcheté siki mabela tika mbali na yena bolingo ngana kotika yote na sina lobi yango kwedi okozwa mwasi mususu te okozwa mabele te siki kaka mabele kwedi makambo kosala mananda ko muta kokufa na zoe kaka mabele na yo muta kokufa kola le panga monsieur mono ko kile lokena yo na on le fait mutu teso nyoke lokena yo mekela ko bala mabele les deux en sont lingo linga te ngala ko bala attends OK pas mal na c'est monsieur déjà Chobotala. Tala tutala na yakuwa kile ngumbe mali. Tala tutala. Nabi ya kalau orang mana you naik itu suruh mau mungkin, nabi jawab. Ini nak betul ya ni okey. Nabi naik di kas nabi mana tu suruh mau mungkin sih yang tadi. Ni mana itu suruh nak boleh bukan sebab sudah. Sini. Muni, yali kamu mungkin, yali kamu nene. Mais écoute la paix moi mon nene. Mais c'est entre nous tous sur la paix moi mungkin. Muni ngai le foyer ngai ce qui est un problème. Ni kakata ne koti, moi c'est Akimi. Na reste na benga abili ba mikolo nde boya, on peut sa conseil. Ozomona. Mais cette fois-ci, changement ko yoko zala, ole bili ba mikolo boya pa nanga mais ngai nde mukolo, nga mwana muke plutôt na benga mbo ba mikolo nanga. Na ba mwa muke po ba ke mwana pa beta kamonda. Ba mikolo pe babili naka. Moni. Donc na ko te abino to na ko pia bino pe moi likantipe bozo pas en considération. Lelo mabe ekoyaki. Mon ami ekoti umeli vraiment eruye penza eruye na kata fai na bino. Ngai petit na zawana na zo constatango. Mais na kasi vie na ngadudu bambe ba salaki andimi a reconnaître pe a sentir pardon na mabe o elekaki. C'est meki yo ko ma vraiment mobile te na mobile na yo ya na e awa lelo mobile na yo aya dudu amona ye ya mona dudu na kata ndako ya dudu. Excusez-moi la interruption. Mais il kolo dudu so banga ke ne na yo. Yo so la ke président. Oui. Ça veut dire que c'est meki na laki. Parce que on est fami. Mais ndenge lo bela kango pe. Isa. Alors bela na Pascal ngani société. Bon na kana na chance na mabe za pisi. Est-ce que j'ai solo? Non. Na salaki yango pona tala degré d'amour oyo mwasi nanga azali na wewe pa nanga. Abe yebi bien na motema na yeke ngana linga ye ko leka peut-être. Bana to vani mbala le bosala bana ngale tena. Lula boni to vani ngana yi. Mais c'est là que c'est. Ya linga kanga kai ba degré amour pe ngai pana ye. Tunga pena ba tayali ye mobali wana linga nganga pena so bina lengi. Mbala le bosala bana pana. Lendi sina senga pardon. Ami ba pardon e ko. Pardon ngana ngana ko senga ba pardon. Dudu so ngana ndako to bongi sama ka dudu ko senga ko la so ko. Semegi nana ndinga ko sala te. Mazaka na motema magana ko tumbali wana. Sini na vraiment yo kondi ma oyo mbali oya na awa ndaka dudu ai awa asika dizali na ndako na pana yona ngana zaba parana zaba parana na zana nwawa
soba yali ngati okene wele banga awa nanda kuna ngati baso bonde leo lingo yo mwenete ndako soba ndako yango yo alors nita mwana ngana sina braza nikamutema mais pendant eta problème siko yo ndepa na ngai ndako ndako ni ya mwana ngana wembate ngana zikule va de divorce na zwa kina mwana ngana wembate sene katambula enoki suka na mwiko kata na kata Comment on a conseillé moi me quelle dans 5 jours par partout vous l'écoutez pas finalement c'est quoi bonjour frère excusez-moi vous attendez d'abord pas bonjour puis ensuite nous sommes en concert de familial vous allez sur la famille excusez ce qui est comme là plus tard je suis venu pour m'appeler mon père a déjà monsieur Koudi n'a pas encore terminé vous allez voir un problème mais comment que nous avons fait mais tout est la Brazza oui mais à Brazza on s'est aimé moi c'est non dis vous serez même terre moi c'est il y a que nous ozamu bani telo abo osika kama mwati na kele braza ko sala babwa mwata ibala mobimba pale ko lula kama mbele ka tunakata quartier ozamu na ngosiko na sasa otola bapela maneno ozamu na ngosiko normal kama mobimba boye na kata quartier ndoka na sika mwati na kele yalo kuta na mbele bandinga hapo tola kabango ona mwati na lelo mbani na ngata na tobi yo mbani na ngata oyo pita hivi na mwati na ngaite Azo que muito tinha na França pode não ligar base ali. Ndio wana tazama mwinga mbadi yetu sai tena sina ndo bila mbadi na ngate na mbadi na ngate. Yo pe yeka ka na mwasi na ngaite. Na mwasi na ngaite. Sasa ndio ndio kweli na ngate. Sio possible na maboko tunatima. Madame moi je ne suis pas de cette catégorie. Ah mais moi je suis de cette catégorie. Je suis de Bordeaux. Mabele. Na ndio kweli kwa hiyo ndio kama kwa kumbuka mtu mwingine na chakula ni. Kwa nini nimepoko ni ngana na ngana. Kwa nini ngani hapo ngoto. Na wewe angangu bali bakene pona kama mbali na bomwana mtu mtapona wewe mbali na pona wewe angai kweli sasa pona wewe okay hivi pia na mobile sio ile kwa bana yake kile kama bosi na yeye kwa yeye ndenge ni procédure sani mais ce qu'il jamais moi je suis toujours et encore Comment problème? Oh, moi tu n'as pas ça la ngai, ouais, ça la ngai, quand on me voit ngai. Mais on a tourner pas sur la ngai. Hein? Bon, ben ngani bo metera ko ben ngai. Na lobi yangu. Mungu akukufa. Na kwa nini ndio? C'est qui ça il fait la libéra. Mais c'est date de mariage que nous avons bien sûr. Tu mets beaucoup de kilos, alors le vango peine n'a pas battu. Je peux fermer la porte. Oh. Bagarre paye bandia, hein, monsieur Petit. Ni hapo ndio na mimi ni bale niona mwati na bei. Nanya kwa hiyo. Écoute, il m'a dit ça. Pas trop, hein. Ni kwa nini ngati haya hapa? Comment? J'ai fixé des dates, hein? Je me marie le 27 avec ma belle. Bon, le 27 hein? Depuis date le 27 hein? Ni madame. Le 27 oh wana. Événement comme nene ko sala na kati ya mboko. Eko kama na journal, eko na kama na télévision. Le 27 wana. 27. On est salamati. Je vais marier ma belle. Ma femme à moi. Je veux le pas mon frère. Écoutez, tout bien fait, on connaît. Si vous pouvez me faire vous comprendre, parlons en nom. Vous allez voir. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis musulman. En tant que chrétien, il faut s'humilier. Tout ça, pas problème, vous allez dans le après ça, moi j'ai eu ta soeur, oubliez ça, mettons l'éponge et on finit une fois pour toutes. Nous revenons sur des nouvelles bases. Le voilà. C'est qu'elle a gagné moi si la chrétien. Zala chrétien, yesu azali musulman, azala musulman. Ngana azali nulle part. Ni chez toi. Oyo ngana ko sala le 27 wana et ko l'événement. C'est tout le bien. Monsieur Doudou, na kamu. Na mo pas de la tous les aventures total la Brazza.
Vous avez reculé, vous reprendre votre comme vous savez comme vous baille, quoi. Ça me fait rire. L'homme d'honneur. Oui, non, je suis comme ça. Après tout ce qui s'est passé la dernière fois, Je passe l'éponge. Vous prenez votre femme et allez à la maison. Famille. Le 27, nous allons nous marier. Balinga. Vous autres allez pas. C'est quoi ça? Quel kilo? Quel est? Voilà qui va t'arriver. Vous avez ramené une boisson. Ramené une déguisement macabre, madame, ramené une. Wala po to dali ako memenanyo wala sa nigre doyen quelque part de fansa ya wala sa la na bini ko so ni siguro wala lani mais chez moi il est de moins 10 de plus madame Mengon nana ko la moitié c'est la cité bon nana la moitié mais non moi ça le fait boyo so lela oh cousin on a changé comme on a dit de match de c'était on a comme dire moi aussi nana la moitié oh, bapak cuma di beli bisa tahu. Oh, iya nak konser, badan saya sebazar. Kamu tak nak yo mau pikir, tunggu jendeng ni. Baca, yo ulunga, ya ulunga milai, ni belum mau. Ulunga milai, lima mereka. Donc jangan écouter. On a ulunga yo. Et avant les 27, pourquoi on appelle soldat les 27? Pour ça, la écoute moi quoi, les 23 au conseiller nager, on met na pelongo, on pas papa ici. Donc il va na pelongo un mois ici. Autour les 27 baloki à bout. Ne pleure pas. Ah, celle-là j'étais. Pleurer les femmes. Oh, non, moi c'est gagne. Non, mais ça, ils ont pas que je suis. Ah, jamais. Ah, vous savez. Ah, oui. Excusez-moi, il y a comme avant. Il y a qui n'ont pas vu au biche à Kamba. J'ai déjà vu qu'il fallait une balle ou une chaise pour que concert on embête à un salon. Ils allaient danser pour la fois la chaise à la trop, la chaise à la trop. Voilà, chérie. Il n'aime pas ce qu'il y a les gars. Il n'y a pas besoin de garder le bon. Il y a un mais moi, il y a pas patron, il y a. Mais voilà, ma robe là. Voilà, il y a des chambres là. Hein? Madina n'a pas ça, mais on les oublie. Il a tout gagné tant que. Bonjour. Monsieur. Vous avez la chambre là? Et vous avez que je vais gâter. On nous passe mission, on va pas mettre le gars autour de nos questions bien, on nous répond à ma cambo bien qui dit qu'on y est gâté. Yo est gâté, yo on l'a yo. On est gâté, yo mas, tout va avec les bananes, tout le monde, tous les enfants, yo mas, yo est gâté. Dommage. Et on nous met dans le bureau, on a bureau, mais c'est un bureau, on a bien, non, on tika, on a la musique, on a tipé, ve na suki. Ma voix. Oh, monsieur. Ma voix. Et pour mettre l'album, n'est pas son album, n'a yo monaï, n'est pas son album, n'a yo. Le banam boka pas la bino. N'a on a dit ça, pas son album, n'a yo, nani monaï, j'ai ma collègue. Ah, ma voix. Ma voix, vraiment, c'est regret qui m'a saisi. Maintenant, là, je ne suis pas musicien. Et puis, je suis venu... Ah, mais on est urbanini. Nakata musique, on est musique. Mais quand récupérer, du coup, moi, si nangai, nandako plutôt que... Tala, si ça veut bien que ça mouteux daté. Oh, moi, si, moi, c'est fiaté de yé. Moi, ça, yo. Moi, c'est un mouton. Quand tu as des caméras, il va moi, si. Et tu te dis, mais il y a moi, c'est. Mais, nazo, le manga, le mawa. Nazo, le sale, le mabé, la kanda, nangate, oh, bah, y'a un kanga, l'État. Non, bah, un gouvernement, non, mais tu ne le sais pas. Mais, nazo, le mawa, yo. Tu as la musique, 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 tu ne m'impressionne pas. Tu as la musique, tu as la musique, moi, tu as la musique, tu as la musique, tu as la musique, tu as la pochette, tu as la musique, je regrette, elle est devenue ma femme. Nani femme na yo, et ça un demi-yo, mais bientôt elle va se marier, je suis désolé pour ton problème. On va la yeba kondi mayo. Yo bin mateba na bango akondi mayo. Na marque non, manette le gola corbeau. Ba kondi mayo. Mawa. Oh pe, la moitié bien, atiki mo ba bien, c'est la beauté, mannequin. Akeko zo girafe. Mawa. Mais pour l'ingénieur, il faut que tu montres. Moi, je te le dis. Il y a un dame de côté, mon soutien, mon soutien. Il y a pas mon agenda. Le vérité. On peut te montrer. Après, comment tu vas limiter? Ah, Nzambe. Olinga kaete.
nani ngeso kolingaka ete ngalingaka ete nde bayebisa yo nolingaka ete bon bolingo na yembaka ya nini bolingo na yembaka mulu bolingo na yembaka ya nini oyembaka na banzembo me olingaka ete bolingo ezalaka te na motema na yo neyesana mayele yo yebi te nga nalingaka yo nga nalibano je t'aime te nga nalibaka no je t'aime te nazaka yokanga ye soki yo olingaka ye soki yo olingaka ye ne fallait pas ozwela ye mbanda na ndako oyo mbana ole obenga esengo ya na ndako te mayele te yango na bikula ya pamba tika no miziki combien de fois nakoloba na yo nalobi no teke no esengo nga nalingaki ye te esengo ye moko alingaki ngai esengo ye moko na bana baje na ye kolanda nga jo mate nalingi yo kotala bakarte na ngai badate d'anniversaire na nga mpona bakado pamba nalingi etala papa na comprendre mine ayiba data ondeni ye moko do alingaki ngai nga nalingaki esengo te combien de fois na yebisaki oyaki osenga pardon vie nanga pardon tikilanga momi vie nanga pardon tikilanga momi lupetro wala kibeko na tiki na yo na pegani mwasi na yo mote wakama na combien de fois na koyeba na okina pegani mwasi tala jo masanga ebisa oyo eloko moko oyembaka bolingo kasi oyebi kolinga te je te dis vrai mais combien de fois na lobi noke nalingaka ye ata mwasi nanga mais ya yo na boya na pengana ye moko alinganga yoka nanga biso kaka etika kodéshonorer bamusicien baartiste musicien ezotia salté na kote bato bayembaka nazo biso vérité na tai nanga na tai na yo na ezotia salté yo na tai na yo na yanga ye oza ndako nanga oyebi yango oyebi oza ndako nanga oyebi oza ndako nanga nabengaka na polisi wana bakotando 30 na siawa okina nebisa yo désolé kosaka na ngai te nakotya ovuya mpe tout suite nasope vuya ndenge oza wana tosaka nanga mpe oyango kosaka nanga te ngai biso koganga wana ozoganga wana makambo tosala wana ezosepelisa nango nga pete na ndenge naza boyeko na histoire tosalanga no na ndako tofanda na yo banini considérant lokola histoire yango eza passé mais lokola existaka te na vino surtout lokola ngani na kenga na existaka na vino te donc nasu mwasi no te nazobalana na mola ndenge azana tozobima tozokende bosananga naza girafe te onayi tokei merci olobi bien na yoki 10 minutes otam olobi olingi ete yako mibali na yo tozobala po bobota biboyele ezela me nayebisa yo soki ondimi yo siko confirme nga oboyi nga te oboyi nga te lobanga nalobi na boyi yo nazobalana na molai oboyi nga ye merci bobima 5 minutes bokengelila nga wana je me pas nayebiso ndenge wana koyo yo omemi ngambo abupia o na likoso na bimilio na toilette oke na bimilio na mwana na bimilio na yo kesimanda bute bima na yekene na ye mais je me pas nalobi na yo ndenge ozala nako naza na besoin na systeme ya komiboma te tikala komiboma bajournaliste baoya bakomi yango na journal comme ça nga nakoyesa bato na libanda te musicien moko parmi bamusicien bakosaka akufi bakota ngana bima 2 minutes po tourner wana bozongo 2 minutes yo na boko simba yo leta aoloba na ngai na boka problème bozongo 2 minutes botala ngai wana 2 minutes je me pas na bimila yo pamba bongo yoka bozongo bakotala sikoyo bokazi na salima seki moya batala sema nimesalaki mwasombo oyo ya mafuta mbila ndenge olingaka otelia nalikeni ozovanda boye nzala timko nini nilisukaka ozovanda nzala ozovanda nzala tala kaka makambo ya ndenge moko akomema yango eske makambo yango verifie eza ya solo nzala eza na libumu na ngai soki esui ngai ekosala mpe pasi epai na ye motokamto eza na libumu na ye te ngoni nazoezeloma oyo okonda pamba le na ye tondo napesaki makambo nyonso epai na bino famille bokokaki kodi te napesi yango epa bakamarade na ye bakoki yango te bato ya quartier bakoki yango te alors tika ngai lokola nasi nabengaki nani berger na biso lokola bazosola na berger tika basola na berger ye ndenge bakopesanga solution parce que likambo ata epelengani mboka mobimba soki ekomi na maboko ya bato oyo basambelaka efili yango kaka bango nde barepresente ya nzambe na mokili ezali likemba na yo te na sombo moto kakosilisa problème ya bolingo nga naza nango na motema mokana ozotyala motu nanga ndenge na ingo na kolia ni mosana na yo na ndenge na ye nga nakipaka na ngai te nga bakamwana nakipaka na ngai te okei na ye ofandi na ye motemi nga na meseni na kodi na ngai kaka ye moko wana balakala nzala ata 1 mois
ya ta kusuku ne ga yemi ga makamarusa osto bengi bezin kuna na yosoro nti de est-ce que ça na yele makamuzo bisangai c'est vraiment normal na biloko so présenter na osolo bananga ya na biloko brasa na mwasa batura quartier mwasa na kende brasa bandakala aka ko tela ya na binunda kwa nganga yo tibika kandenge wana loko so présenter ngeza likemba na ngulu ata yo moko uza normal butikala ka binunda na ya na biloko yo récupérer na mulima ya na binote tumba ora pera ka lele pa na ni ata kalia tele ka lele to récupérer pe tu vas besoin comme ça o sala ta zef ya fa na ta inane là le kip le kolanga là comme là je me condamne parce que banque Singapour monsieur l'OPG venait vite chez moi ma vie est en danger tout ça vous voyez tant que bandi voilà non éviter hein parce que la classe beaucoup d'art ce qui a makambo ni sebini de sala ce qui mbali penza oya sana kati ndaku na yebo acha kwa mwasi abatu ya libala na quartier litus est-ce que bokanga kabangote eza patente kisu ya ça va pas ça va pas être bien bon ils aiment comme ya ufuna mkanga ndano kwa kati makamangu lia kaka biloko solia te lia umekana ko lia papa nani lisusu kaka papa ko dina kati ndaku sasa ni kama ndenge wani oyedi mabele epa makamamona na bise sengo bandela hein oyo semeti ya jema siko du grand frère ya jema swana ndege wana siko kuzawana ndege wana siko mwasi naye akomi mwasi ya papa ko omuna wapi ndaku boye bamona bise tika moko bake brasa kuna ko dia ko tina ke conférence ndio wana conférence de la kidubu papa baza kuna na berger na bena bena parce que famille yote makamba ko kiangote wana mnaike manani yo leta otwa yango soki komina badi mwende ngwa il faut l'état bon bazali kuna na sima bango na pas mon aïe c'est son arme ok c'est métier oui ça m'a comme famille c'est hein là pas si non tu me dis là c'est les guillemets borete ndengo ya mama omoni mukanda nzambe lobi na bisobo hein na Ephésiens 5:22 ti soko kititi na ba 20 soko mona mobali yo mwasi ninga tosa mobali nayo natosa tafakari mobali alinga mwasi na yelo kola akomi ninga yelo yango wana mwasi tosa mobali na makambo mozo parce que yabeli mokora na lobelie tosoli nyo songa ndesi kwa lobi nini siko yango na lobi ke ndino bomo sala kaka ndenge ya lobi Nino kama ni bongo? Mbona mwengi wapi? So, beta le 27 ko. Est-ce que Bible komiango Bible tenda nzanda tina kike mubali ajo na yeye mwasi mtusu mwasi kwa kamaradi mwasi kwa na quartier uti kote ya yote. Mwasi kwa libala alo ngana libala yako kota ndaba muninga na toni na tenyo tout à l'heure na lobi tosa mubali. Ko mubali azali mokoni. Papa berger ba kuti ni kitisa mutema. Ba kuti ni. Sala mo Kristo ya solo o ni kama kuti yo combien pour la côté mate ya nzambe ba kino ni de oyo totambola na ngona le banzambe sana kati pele biko kosa te ko longola te ko batisa te. Papa berger oyo batisi ba kuti yo combien na muta mokili. Alobi linga moninga na yo lokolo ko nyinga. Kumuru toketi la bono 35 okoka babi linga eneo na yana komela berger mo bimba batika kibilo finalement yazo tika kabino ko nani berger kete na ndio wana kama na wa musala tikala ko tambela malamu bembe abenisa yo asalisa yo kana ndola suma ele mimi asalisa nani ngai na ndia wa towe ko sala le bilo kaka ngana za supate yo ko kan ba pate yo za tikeli bilo ko tika ngate ngande ko kanga ngai bona kanga motema ba tira hamba na bali te tiko le ka ba pate yo so le tika na bali mbangu ko le ka ba pate yo ko sala na betere o kana na ngala betere ko so ngai te berja ko ko dia ko mera ko sali bongo mbango ko dia ayati na ba ko na brother ya ngwana yela kifali amela yo ko la kama na ko bongo kyozo ka nani mo bala zona eba mbanda zonga na ndo bela yote zonga wa na ndo bela yo akaba nukafuna ndaku mususu yo kusonia madame bote sama ni papa tu yeye tu yo pesa kama tu ndio ema kama tani hapa nayo ukoti pe awa oya mokiltura tu tate na sopelo pila sara ke na sopelo na tu madame kana bo pa ya bo ya ko kiango to komile na papa kida wana pa bo ya to ya usi sasa kama ndio ya bwana mama hichi kolo za sina utosema ngapi na sepe na kama ndio papa na ngai kija kulangana ni wana tena kama nini tena kuna vitu hapo sime hivi kile kuna wewe kweli azinga bala mwasi mtu kweli
c'est bien à gérer la personnalité et aller à tout la deuxième bureau on a moi si angane na kati ya libala na kati pe ya quartier moko papa yo na monika yo papa kija a okutinga na hivi tu kwa kelele libanda mukanga wote wa benje mubimba wao nzaba kinga kana moto akopili kambangote alibini niona ndi nataka baba le langali nganda na bible le bible ngoto to kamibadi papa kija sikoyo nani opeja zakuna na monika na mena opeji ndio makamba utiko fini nyobe soko kutani na ye olo banangi openza la kate madame na bambulo biso tozali na yango tokongo ba so dejo giro papa tokuli ba mikolo wani kama bana mike kweli inaweza mwana mike wana tukasema ezali mtu ayesi yo kondi manano ko yedi kate papa kija na ngai na kweli nda kwa mtu wana kweli ale kipe yake moto yako bala yeye wana papa fika na dingina kutana na yepo Papa kija bo kweli bon ça va est-ce que les kabonga na hizi za madame Azono. Madame, madame, c'est ma cache. C'est là qui passe, il faut te le faire. Ndio kani kama kwa ndio kaza deka. Sawa, ndio. Ile kwa nani makabini. Hizo zako boya ndio matata hadi misara. Matata sio kinywa hapo. Bitumba. Bitumba kwa ya kwa toka kwa ya. Batu wakokota boloko bakufa kukufa. Ndio kwa kutana ndio nini. Nikamzaliwa. Na ndio ndio kimba kotili kama ngote. Boza important hapo ndio ndio kwa sasa. Nikamzaliwa katika sana kaka ndenge ya bipo na le 27 et la carne. La ndenge wana comme ça, tokota la sima nango ce qui mobeko ko la malé malende. Na ndio ni ndio 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 na kata ndio. Non, eza kona ko mamo bulu za te ndenge tokota na ye. Donc d'accord le 27 wana makambo ya tani wana. Ko confuse sisi malanga basi la dite utange na classe. Kene ko bela tanga tu malanga. Eza ko tiola ngate hein. Non ngazolo ba. Eza ko tiola te ko mona na amisi likamwa mukebo ko lipo arrange ngote. Babengi be sekere sikola nini makama mwana bapesa tu awo telengani si okangia ta sema kote bila nao sekere ndege nini wana madango wanako tele makana kwa sababu na yoko tu banakoisa batuke baya kufunga makambo kai na yote mais kama wazi ba problème sisi kwa makati vraiment parce que ben sekere aboye vraiment ben sekere aboye ba soko tuka na bangonde nini ko kufunga makambo basate batimi makambo na bandaka batasoko kwa kubonisha te otiki mbali bala na bon papa na mwana makele wa mkitamba tena hapo tikala dia invitation pour na bala na muda isambi sawa oya boya to solo na wala kuna ndo sawa wakati oya tuko ngeli mo kan ko kumbe kuna aji ni mo kusala mo papa kida tale na ndio papa si tu mukani na ile 27 sana na simu sana zetu kila mtu hapo tabu baba kwa sema papa yumo ni na wala sasa hapo ni siku le 27 kama kamia sio kasi tu mukani bon no pasa nada ambo pasa no sobre el consejo usai donde na usai na ye na bani fi ambo ça fait de il faut bien s'arrêter au son baba caille pour éviter la maille ça les arrêter et bon il faut la kama mke ko to la sini solo ngole ni kana kama makambo kwa yake ko kati angoso la susu ndima ka ko somba ko soma bilo baba ila bilo mwasite bilo baba semeki na babo kilobo mesala basi ba deuxième bureau dako tikela ka bilo mbongo ba pesa ka bilo bilamba ko boso sepela sepela ba ko bilo mwase ni balete pamba ba pesa bilo bana bilo na besi ko amesha ko bilo ko ni ndio bako na sina bagangu na bilo yo ata kutunga na posa ya kolobelo likambo ko kolobelo te makelele beki kabo kolobelo ba kolobelo finalement ba tunyoso kino dina wacha ka pankarte libanda po yemsa makamnyoso ke yom tubabale ni mbanda ata bangwa ko ta ko na ya jango na ko ko ite ni man ba yi di wana nga ba san ko yi ba na yi se ba mun na ku fi ba te lo pa tu tsama nzambe ne bi shobi muta boto dinga ko mwazi na zo yi bisayo ko to sa le logo ti ni sika yo ko baba boto lo mwazi yo ko di Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le professeur Théophile Mbemba, oyebisa bakumba bakomeni nyonso bayeba kosala tani miti mpona
baburumi finyo sula ba insana ba jira ba carte musicien na ba di kako la justice son excellence madame le ministre de la culture et des arts madame Juliana Lumumba kubosa na ngati niyo na temu temu kana wajua mama ni kubosa na dena gani riwa na yo mama. Son excellence monsieur le ministre des transports et communications, son excellence monsieur le professeur Yoro Dandombaz kubosa na tora pela president taw na tawai ba kenga na ku kubosa na te il le sindi ba document. Monsieur le réalisateur de l'émission Théâtre de chez nous, groupe Salongo, monsieur Sylvestre Kenisana, Bobo Sanangate, Botana Théâtre, mais vous ne voulez pas na ku ba botoli ya mwati bazo ki pete théâtre na Salongo na ki pakango partout tant j'ai dit na me Bobo Sanangate, ci Kenisana pa do directeur ko ki occupé makam na ngaba lo bilanga, o ji sabat na yuga lo Monsieur le président délégué général AI de la RTNC, monsieur José Gajango. Bossa Nangati, le DG Nank Bossa Nati. Oui, là, ma camo, puis à information, Balbacan, Bachilo, Daniel, Balbacango, Bossa Nati, Bossa Nati. Son Excellence, monsieur le ministre de l'Information de la Presse, Didier Mounengi. Vous êtes mon cousin, c'est un dans le bandit, que vous êtes mon cousin. Vous pouvez pas la police, la police, la moitié, Son Excellence, monsieur le Président de la République, Monsieur Laurent Désiré Kabila. Président de la République, Yende Nakubo Sanate Yayopunda, il faut Ezo Yopunda. Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Laurent Désiré Kabila. Nakomi le lettre yo, on a eu soutien au Manazoku. La gasi soko bosaninga, otala nzembo ya franc-congolais nayimbaki na kati toko mpona Congo nayimbaki na kati soko bosaninga tala ntango tokendaki na Gabon musicien oyo afukamaki parmi bamusicien nyonso oyo otunaka yo moto otya mosaka na motu ezalaki ngamu natiaki mosaka na motu monsieur le président otunaki ngai monsieur le président kobotela te sikoyo nazokufa mpona Congo te me nazokufa mpona bolingo mwasa bolinga baboteli ngai c'est de passer ça pour la Congo, mais pour la Bolivie. Là, la place n'a pas président, là, la place n'a pas. Comment ça n'a pas président ya Gabon, son excellence. Omar Boum, na son excellence. Il a président. Comment ça n'a pas président? Sabi ko na buting Ako yung sa Mandela te Mandela yung bangote Yung sa Mandela te Boy bango binamokak President na bibig sa sanga No way No way C'est quoi ça? Hein? Million. Mi boma bongo batinyo to baboyi boyinga. Ndi pacha boyinga kai. Esengo pa boyinga. Na zoe pa na yo to banango na tama kolokuna te. Album na dimisila madame na bomba ngo batwa somba ngo tenga na kupana ndala. Siko batinyo to boyinga na tama kolopana te na boto na mama mwana no. Ngo na ni ma na tika na mukili. Yango na ina kufa. Batne sai basango. Baba yo pe lettre ne zawana na kumakia ngwana. Alors, c'est la beauté. Hein? Moi, on va à la beauté. Descends d'abord, descends. Moi, on va à la beauté. Artiste, mais vous m'arrêtez pas. Hein? Ça là. Eh, arrête. Vous avez un mobile. Mobile, la position d'homme. Et ça, c'est que, pour moi, ça bouille à mes bons. Sur mes bons, oui, Nasna, il voyait kaka. Boye uza biloko na biso. Mole kaka na chambre azo ka biloko nemba na moko. Boke na biso kaka. Na biloko bibo. Sera bien. Quand ko ya la wana. Hein? Masasi. Papa. Vraiment na moi moi sur la leo. Et sur la leo.
hein soko kufa nalo bora zimwana hein aza mwasi na ye mwana wana okokola awa donc ye sikoyo na tata te otikali libre akata ndako j'espère puisque mwana ye asabali mwasi wana alors ndenge otikala yo mwasi na yo bokolisa zeli na bino awa mwana soki abotani oyekoreglele situation ya tai nanga oyebaka chantier ya leko mpona makambo mapambapamba wana oza na mwasi na ye yo natiki bino bale donc ne regarde que voyez comment c'est situation après je crois que tu es un homme vous êtes responsable vous êtes musicien vous êtes artiste de la lâcheté ok allez bonne chance merci yebisanga yo mpe omakambo papa lobi eza ya solo oyoki keza ya solo esi ya solo mpe olingi nga apres bako kodécouvrir eza vrai face na oyo jomas mobali ayebi koyemba bolingo me oyo ye moko ayebi kolinga te naza vraimen na badoute ya kopesa osu bolingo to motema na ngai vraimen ndenge natisaki liboso bandi susu est ce que yo oza vraiment sûr okolinga nga vraiment okozela nga mwasi mosusu te soki nga natikali yango oza vraiment soki orendre nga heureuse bien mon gars nde tanto tozalaka na yo ntango mosusu mpona kokende baconcert nde bata ntango mosusu merci ta ntango mosusu naza mopaya te naza mwasi oyo nafandi na oyo nayebi yo bien nayebi ke lokuta na yo eya na likukuma ndenge mosusu bandi wana donc ochange na yo te nga mpe nakoti nazwa biloko na ngai nakende kama suka wapi sana Nabia chana sakna sikoyo na comprendre mosu na ba comprendre te mais sikoyo na comprendre mon vie on a tout passé vie on a passé ma camali parti l'aventure non sur l'équipe à comprendre qu'il y a des ordres de les cas entre personnages il y a Massassi na Jomas Massassi c'est un homme sérieux mais d'abord troublé par Jomas c'est-à-dire deuxième personnage pour la musique il y a un des arts dérangés mais nalina bima sikoyo na comprendre sikoyo il faut na bima Massassi azala moto mosusu ya ndako et Jomas atikala Jomas musicien na comprendre vraiment que makambo oyo po tomona na mokili awa oyo moto alukaka ye moko moto abandi likambo nayebi ke soki nzambe abandi yango te ekosuka mabe tomoni yango sikoyo esuki mabe likambo ali pasi donc esuki mabe mpo ngamu na bandaki nzambe na bandaki yango ngane na bandaki yango me ya yo esuki kitoko mpo nzambe nde abandaki yango mpo soki nzambe abandi likambo na ye bato bayebaka deja suka nango ezala kitoko me oyo moto abandi ye moko lokola ya lipasi ngamu na bandaki il faut esuka mabe mpo suka yango mpe toyebaka yango mpe te nayebaki mpe teke ya lipasi kosuka mabe boye me ya yo emonani suka nango eza kitoko tongo nzambe nde abandaki yango e lokola nzambe moto abandaki yango oyo ya yo ye mpe moto alakisi boye na asie te
aosalisanga natie mpe eleki epa na ye te ndenge aosalisanga nakontinue be na ye natikala masasi oyo ya ndako responsable masasi alors Jomas atikala motu ya podium Jomas na comprendre sikoyo ke Jomas azoboma masasi kasi sikoyo oso comprendre nga est-ce que tokobala Maman présidente, maman déjà bombi. Mon sucre, ça me fait bombi, ça t'a quoi? Déjà, il tombe tout. Bonjour. Il y a ma délai. Maman, il y a ma délai. Il a confié en tout cas. Bonjour à tous. Bonjour. C'est une Bravo, il dit, il y a ma délai. Elle a boudé, l'on fait les parties. Ma caméra est à la télé. Bandeko, alléluia. Amen. Alléluia. Yo, comment ça va? Moi, je suis ça. Ah, au PJ. Quand on a d'autres côtés, hein, la numéro est. mambre bambenaka nakata likambo tuzuli lisango pia mambre uzana tuone leo balsa nalo Ah, c'est bien ça, je suis là. Ah, c'est bon, là. Salut, mon cher. Ah, monsieur le PJ. Oh, papa qui vient. Vous allez là? Papa. Oh, papa Berger. Ah, c'est bien. Amen. Bon. Donc, ça peut être encore servi. Vous pouvez les aider. Bon, ouais, quand vous allez parce que tout le monde a cambré autre fait des choses sérieuses, ils vont commencer bientôt. Papa Berger, toi, il t'a bien. Ah, bon. Ce qui vient dans le but, c'est comme on a dit ça à Manaka. Papa Berger a eu le signal qu'il y avait un message, et il n'était pas en Zambie. Zambie a le but, n'a plus de là, on est sur la zone. Quand on sort, on est dans la main. On a appelé un coup de bombardier. On a mis sur le salamiawa. Quand on fait salamati, pour ébander la macamono, c'est vrai que pour la moine, on a été. Moi, on a dit que n'est pas moi, ma délai, pour aller à beaucoup de Jomas. On est beaucoup ça, il va à Jomas, on est ma campagne de man, nous sommes au lieu de collègues. Pour on a été fait la candana montagne. Fallait n'a et débattre, on va y aller, on va y aller, de société. On va en Angaï, on a semé qui n'angaï. Le salati nyonso pour jouer ma bébé coup. Les fois il n'angaï débaki, les ma campagne moi n'angaï débaki. Biso peut-être bisa oya bango pe libala na dudu. Bango na semé qui n'angaï bolingo, akoma kipe makangu ya papa dudu.
kama nazalaki nango ya kosubela yango wana nzambe alimbisa ngai bino mpe bolimbisa ngai lokola mpe esalamaki nzambe asalaki kolia bala kaka mabele kambo te mabele na pesi osa ngai nakolela te ngai moi le berger vient de me dire na m'humilier pour une cause injuste donc nous mwasi na ngai mpe boye bofandi awa bofungoli bamisu pour fêter quelqu'un qui marie la femme d'une autre personne bofandi vous les inspecteurs les bergers et tout ngai te écoute moi je trouve ça une cause je n'ai pris que ta sœur pour avoir pris ta sœur voilà la récompense vous me poignardez au dos mais non je n'irai pas loin. Faut que regarde ce chemin. Maintenant, là, je vais me tuer. Oh. Comme ça, vous êtes témoin. Vous allez dire aux gens pourquoi Mamie Bomi de me suicider. C'est que la voix que j'aime tant. Ma belle. Elle est jolie, ta femme. C'est le moment de couper la gueule. Bon, de toutes les façons, dans l'équité, ça fait très tard le voir. Ça va. Dans l'équité, ça fait très tard. Ça m'a parlé à la vraie. On a levé, ça m'a fait le débat. Oui, bien sûr, je fais parce que je t'aime. Mais de toute façon, puisque tu es toujours ma femme, je te sais. C'est ça, on est assis quoi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que le volet d'Alibal, il y a la maison, alors, la surprise de la soirée. N'importe quelle date, il y a le 27 du Cambézarit. Oui. Alors, je vous demande d'abord avant la repas, vous tombez un verre et on va chanter ensuite je vais vous annoncer de quoi il s'agit. On chante quoi? Ah, voilà. Mais moi, je ne connais pas cette chanson. La surprise, c'est que le 27, c'est la date d'anniversaire de mon épouse. Et c'est qu'un fleur vous apporte le bonheur, que l'année entière nous soyons légères, et que l'an fini nous soyons tous réunis, pour chanter encore bon anniversaire. na mapinga secteur yebe lokote moni suka dikambo suki bena bola mpona yo Et voilà, ça c'était. Bon anniversaire, maman. Pour une surprise, ça n'était plus.
bana nyonso natonga nalobi na kolata te babi mama ekolata bazoyela yo mbanda boye mama olata te tala kuti naza kaka na lipapa nalati na kanda kaka babi te mama lata kaka bana nyonso baza kaka esengosengo na ndako bazongo na pasi na nga mama na bango te ndoka nde probleme ezalaki na ngumbu Allez, c'est ma vie.